mbote na bino nyonso kala te bozomona nga napesi babokolo na nga nyonso mbote kala te bozomona ngai kala te vous me verrez mbote na yo mwana na ngai na suka nayebi ke bozoka posa na ngai mingi kala te papa azoya donc bose préparer bokutana na bino na ngai d'ici le 15 bozomona ngai nalinga kozala musika na bino te donc nalinga kozala nazala près de vous vraiment mwa mingi mbote na bino banso merci papa nanzimaki te kelelo koki ozalaka na la bofongwami emoraja pinzoli na ngai otala tambula fasi aza nango te oponi okende na yo papa na biso papa bongo soki yanga otali te ya fomedi naloba nini papa na ngai baninga na nga bamesana koyoka sango na nga na ndenga malamu melelo bayoki papa François akufi papa na ngai papa na ngai Mbote ban en France, partout pour ça dans le monde. Pour la Nabiso, dans Canada, dans Belgique, dans France, à Paris, pour en Afrique, dans Angola, pour ça ébélé. Pour ça Nabiso dans King London News TV, autre qui chaîne ya Bonzambe, tout ça accompagner bino partout pour Ali. Ya on a ça qui bino pour s'abonner la chaîne Oya King London News TV pour voir news ya bien. Pour moni lelo qui senso et ningani toye biso nyonso 17 quartier pona kolela papa na biso Mbambi o bébé na koma Maradona ancien bourgmestre ya commune ya Kisenso moto apesa kombo ya banga moyo donc komba banga moyo utana munoko ya Mbambi alors lelo bomoni 17 quartier to sangani awa ba autorité ba ancien bourgmestre ba leka na Kisenso baza awa bourgmestre pe actuel ozo kambalelo aza awa Jacques Ibile honorable Néron Munga tini pe délégation hôtel de ville baza awa donc banga moyo ministre toza awa na King London to baki bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement bo moyo toza awa na bana ya Mbambi nyonso webike papa mama botaki bana ebele ata pena papa ya mabota donc na ebite soko aza na ebite soko alingo za la 12 tribus ya Israël. Mais je vous dis que papa Mbambi a potaki vraiment bana ebele. Lelo yo dans cela ya papi photo tulomba ya mama Pélagie Kosi Mabidi bomoni King London toye pona ko lakisa bino ndenge nini makambo lega awa na matanga ya Mbambi bana nyonso ACK na sali boso ya banderola ACK association centrale de Kisenso na baki na bino bo s'abonner le seul mutako pesa bino ka ba news ya banga moyo yeyo Gilin Bembo ata bo soutenir ngate mais N'est-ce pas que Nazaka les seuls qui nous avons amour. Président Golf Kizola, directeur Blanquet Redezo. Donc je crois, Papa Donato Tsumbu, vraiment la régie. N'est-ce pas que les seuls qui nous avons une image, il y a bang amour pour botter dans niveau Europe, ils ont gagné. Mais pour soutenir ngati, pour Tamaboko, pour émission à King London. On ne sait jamais et qu'il y a des bossos. On ne sait jamais que Moko na katia King London News TV. Au quotidien na YouTube, au comique KLN TV, au s'abonner. Au s'abonner. Donc les lobos sont anciens. Nous sommes en Amoué. On a battu belé à Bangamoué. Oh peut-être au Tindakala en Europe. Au Tikakala en Europe. Au Tikabango. Mais les lobos sont à Bango le Soussou. Car on a King London News TV. Au s'abonner. Bon mon frère Gilin. Aza awa na kita King Ngamo équipe na Ngamo Bimba. Il y a King London News TV. En tout cas, Jordan, DG Azawana, ma frère Yannick Ntsumbu Azawana. Donc on est là, tout le monde Tozana, King London Tozana pour la savoir image. Il n'y a pas besoin de là. Besoin de l'orchestre folklore Azawana, l'autorité Bazana, beaucoup de monde tout Bazana, Katia Masolo. Donc Toza des cœurs Nabino, Baké cimetière, tout le monde est maison Kende, Né Bakitisi na Libulu, Tozo ba info no so awa.
pour le faire un peu plus de la papa. En tout cas, tout à l'heure, vous avez interview. Il y a Batunion Oyo, Bako lancer un message pour na papa na Bisombambi. Pour moi que son âme repose en paix. Bana poto, bana mokili mobimba, topesi bino mbote. Bomoni tozawa lelo toujours na bana Kisenso. Na gauche na ngai pasteur Artiste Kazola ataki député honoraire. Ya banga moyo donc député provincial. Na droite na ngai naza na bourgmestre ya commune na Kisenso. Papa Jacques Bile. Donc bourgmestre oyo aza sikoyo na Kisenso, yeye na droite na ngai. Donc je crois bana poto bozolanda tout na papa na biso Arthur oyo ayebi Kisenso pe bien ye akoyebeta no histoire muke ya Kisenso pe bino bozana poto boko découvrir qui est papa na biso Arthur. Bonjour papa Arthur. Bonjour ndeko na ngai bote toto eba tozab merci ndeko Bembo tozana matanga na sule mangue na Kisenso. Notre papa Baoba, modèle Nabiso, c'est le mieux aimé et social. Papa Mbambi Maradona, Yakufa Kinapoto, Ndena Bolingo, Azaki Nango Panabiso Bana Kisenso. Teokolela awa Leona Kisenso, pourquoi Napoto Bazo Kundaye, Ndebiso Ba Oto Landei Lokolonaye, Tolobito Rotikate, Toyeko Kabula Mawanaye. Ce qui est tous les députés, to landi lokolo papa oy na social na amour oya sala ki yango biso pe tozo sala to sala ki elongo ko kabana papa boye ezama wa yango to kabla mawa awa na Kisenso longo na ba famille. Ça va honorable toto ba souvenir nini oyo papa Mbambi atikeli bino lelo bo za benda kisana ye ba souvenir eko zalani. Eza belé a prometaka biso ete nzele kokota a prometaka biso ete courant ekokota mai ekokota lelo tomoni yango bien que nzela nene silite mais biso tolandi kaka lokolo na ye. Papa Mbambi asungi batu mingi na kokunda zaki bourgmestre oyo moko te akotika okora na ye na kokunda na bibembe en tout cas a marqué batu mingi oyo asalaki yanga pe mwana Arthur na landi mingi bayebi bande ko benga mamike na landi pa lokolo ya papa Mbambi. Donc ndenge bande ko kunda bibembe yanga pe na landeki na ndeko sala. Donc to ana pasi mingi ya ko lela ko kuzanga papa oyo banga moyo bimaki na munoko na ye yamte bisa kumona munoko na bisa mbongo banga moyo yanga to ana mawami ko kabana papa oyo Golf Gizola na France papa Blanqui Oredezo bomoni honorable Artiste Kazola je crois bomona déjà na France bomona na ba New York donc bino bozana Canada honorable Artiste songa meli asilate donc azakaka donc nasi bomona nenga zali donc donc asilate donc je crois na profite ko pesa bandeko na sumbote wana poto Kizola golf oyebi to beta bawele na terrain mupe na mupe oyebi na la colline na zande kona yo na sepeli o bozo sala kuna biso to sa awa botika biso te elongo na bino to ko défendre banga moyo to ko défendre Kisenso bino boza kuna biso to sa awa to zo bunda donc bo banga te boza na confiance na biso bo linga biso bo mo to ko to Kisenso ensemble. Merci. Bon pasteur on a tout ce que question papa on est papa tiki bane belé donc biso tout début nombre était mais au coupe ça likansini na bato batana poto ba Hollanda bana oyo ne batika li bango nyonso likansini ko pesa pour que bazala ini batala soudé batika libela na bomoko. En tout cas ndeko Bembo merci na moto c'est très important na yebi papa Mbambi atiki bane belé na kosenga bango bazala na bolingo balingana bango nyonso bazaka na makila moko bazaka na makila ya papa Mbambi même au boza 50 au boza 70 boza 30 boza 20 na kosenga bino bolingana on ne sait jamais lobby na kosunga muninga bozala bomoko
kati na bino moko akondaka lokolo ya papa na politique donc kosenga bino bolingana bokabwana te boswana te soki bokabwana ezalaki liwa ya papa esangisa bino ndenge biso molimba bomoi biso na kisento ye awa mpona bolingo ya papa na bino mpe na bolingo biso tolakisi bino pe bozala na bolingo wana bosanga na bomoko bokomona nzambe akopambola bino komba papa mbambi ekobunga te. Merci bana poto nyonso Jacob omoni toza maintenant bourgmestre actuel ye yo papa na biso Jacques Bile abia kokoloba te mpo souci eza makasi mais bomoni ye wana fai na droite na ngai donc soko ye na commune Gisenso numéro 1 ya commune Gisenso ye yo aza na droite na ngai papa Jacques Bile en tout cas souci ezaki bino boza na poto botia maboko bomoni ba honorable Arthur babundi mpona commune oyo nefisi Gisenso mpe lelo mwana lemba mwana Gisenso abanga mwana lemba te mwana Gisenso abanga mwana limité te mpo déjà batekazola batiaki mutu omoni ke lelo biso nyonso Gisenso longwe na complexe donc vraiment nini ya koloba eza te toza toujours na Montréal tozotambola bokomona bato oyo nyonso ya mingi bazali donc papa na biso ngongo aza wana bakoloba je crois tosala émission maintenant na honorable Arthur tosala émission moko na ye bokozwa ba image akoyebisa bino nini esenga mpo commune eke liboso check baka mokolo aswaka bokonzi alobaka boye eza mokolo oyo kombo ya banga moyo ebotamaka na monoko ya papa na nga mbambi ngai mbambe bakamba na Alois kobanda lelo Gisenso ekomi na kombo ya banga moyo naza siri bana banga moyo bayoki nga bien te Gisenso ekomi na kombo ya banga moyo na nzela na nga mbambe tubi malela Gisenso ekozwa kaka be courant ekozwa kaka be mai ngai mbambi bakamba na Alois mukolo ngai na kokufa natiki bino bana bitike te bandeko na ngai ya politike boyoka susi mingi te po soki olingo mona ngai na komina Gisenso okotala mosala na ngai kati na ngongo okotala mosala na ngai kati na mukoko elonge na ngai soko olingo mona ngo okomona ngo kaka be na bana na ngai moko biologique comme exemple toleki ya liboso na Fomedi Mbambi ya mibale nazomona mwana na ngai Kate ya misatu nazomona Arnold soko landeli le 21 moi pe bima te soko landeli le 21 moi pe bima te moi bima te Bien, merci. Tozo Koba, toujours programme d'Abisso. En attendant. Merci. Et ça, la passe mingi. Ceux qui nous salaki na moto, soit papa leki, papa Kulutu Akei, Azalaki Malamu, et ça, la passe. Yango wana alobaki bo calculer bo kolokana bo kufa moye ko bimande. Le 21 pe moye ko bana poto bana mokili mobimba bana aseka ozana poto partout bozali bomoni wana nazana notable ya commune ya Gisenso papa na biso chef ngongo boyebi bien na poto akopesa biso mwa historique ya moke ata ya 3 minutes pour na papa mbambi pe akolancer message moko epai bino bozali bo comprendre difficulté ni Gisenso za nango poto tsa maboko tozala bomoko papa ngongo. Merci ngana zali moko ya bana oyo papa mbambi arode na politique et na mbalo oyo avaki ntango aza koya alobaki ke ya avandi na poto na place na ye il fallait nga na présenter candidature oyo ezali ke bana Gisenso baza na poto bakwapuye mpona kosoutenir ngai mpona mwana ya kati abanga moyo
ye moko dirige commune na biso lokola bato mosusu baza koya ya koya bazali kobebisela biso commune baza kotenir commune na biso ezali koatteindre objectif na yango te. Bon, brutalement à une semaine tosololi na ye koyoka ke baza kobenga nga na 5h du matin ke akufi epesaki biso mpasi makasi puiske mutu lokola ngai tato nayebaka na vi na ngai ezali mbambi mama na ngai ezali mbambi noko na ngai ezali mbambi lokola ya akufi sur le plan politique nani akosutenir nga lisusu mutu te. Alors nzambe kaka bomba bongo bagol bikizola badirecteur blanchi à part Mami bango bakota maboko te po toaka na beto kisensu ezwa pena lele ya sika. Ouais, Golf Kizola azali fondateur tout d'abord ya mutualité na biso ACK à travers ye na bana kisensu nyonso o bayebi ke nga nazalaki proche ya Mami e bayebi ke ndenge nayebi ya mwa mingi oyo etali ya commune ya Kisengo sur le plan administratif sur le plan politique naza kobwaka bana na kana bango yebana yebi ke Golf aza koyebisa nga alobi papa korekile te cette fois ici ata mbambi akufi lelo Golf na bamembre ya seka nyonso tu bakosoutenir ngai tokolongwa na bumbu oyo tozali na kati ya commune ya Kisengo na kozala molobela bana ya Kisengo na conseil communal. C'est bon, King London toujours pour s'abonner à King London. Nous a bien. Golf Kizola, Bota Maboko, Papa Ngongo, à quel niveau il va suivre Rosani par rapport à Nematangele. Ah, Bana, Aseka Bazongi Simaté, Aseka à travers le président Nabiso, l'État, et un vice-président Makengo, Basangi Saki Bamam, Réunion surtout, Tosali, cotisation d'Enge Tosangani, après Simaya. Ya bato bapanzani bamambre ya seka nyonso to bakokutana esika moko mpona bakanisa molimo ya papa Mbaka. Merci. assez comme vous m'avez dit et de partager une bonne partout dans l'Europe. Parce qu'on a beaucoup à y aller, très plaisir, c'est ça. Voilà, et ça passe la question sur ma case. Comment on pose la composition, on a pour la papa Mami. La famille va comme on a des jours, ça l'a fait bébé. Il y a que Dieu a gagné. On a gagné la chaque fois, on a des choses partout. Les deux nous soutenons pour que tout avance dans le salon dans l'école. Comment on a passé à ma case, je sais ce qu'elle a dit. Mon but seul c'est pour moi. On est dans les armes, même la famille va pas mal. On est dans les armes. Vraiment, vous avez une très bonne chose, vraiment. Pas moi, ma cassé. Il y a beaucoup de talents, par exemple, la police, la ghetto, par exemple, pour adorer ça, par l'espoir en qualité, on a posé à soutenir, on a mis ça à la tête. Parce que c'est cher, $100, $300, on a posé la clip, on a posé $1,000, on a mis sur le donc, c'est pas très toujours avec ma propre effort, on a réalisé comme ça. Donc, c'est pour moi, vous avez une très bonne chose. Bana poto, bana partout en Europe, en Amérique, en Asie, partout vous allez, vous pouvez vous moter. Vous pouvez vous allez à matanga, ya papa Mbambi. Donc, vous allez moko, ya ancien, ya commune, papa Mozande. Vous allez partout, Golf Kizola, directeur Blanchi, oui, Mozande très bien. Mais je crois que vous allez retourner quelques questions, pour répondre à Bisso. Vous allez s'abonner à la chaîne Yaka LNTV. Papi photo, Père Gankos Mabidi. Tozawana, papa Mozande, bonjour. Bonjour papa. Toza la kata matanga ya Maradona la kata banga moyo. Maradona. Siko ndenge Maradona zalaki.
Maradona asalaki nini na Kisenzo? Maradona aza grand baro bana ya Kisenzo. Asala oyo asala biso ba Mozande. So oyo bilero wana Frank. Yo bo sali be Mozande bobwaka ngande nini? Tala ba instrument to beta na disposer moi ba instrument bo to le lavier en mémoire. Ah, apesi mbongo te mena kanisi Maradona nde to vandaki na ye. Ya wamona tie moi ba instrument local oyo ebeta. Mende bi bana poto bula bo soutenir ngai. Moi power soka zali, moi combo ya bien, moi table ata 16-24 pistes. Aucun de nos autres tombes to valoriser Kisenzo. Alors dans les tozobeta. Très local. Prof Kizola, yo to ya ko lugalo be Mozandete. Oyo mbunala yo tikaka beaucoup na premier. Oyo siko tuka Congo twenda kutwala rénover. Donc mbunalo ya Kisenzo. Alors na elikala keza parabino. Dès que bozo mona interview oyo, bo kanisa biso na Kisenzo. Tombola ata Maradona kei, bino bokete bozali. Golf Kizola, okete, bana poto bokete, bo bana banga moyo. Pour mon instrument oyo Mozande mutati instrument oyo mais est très local. Bote be na poto botia maboko po instrument oyo comme belé le basuka kozani. Ah ni lo basuka so vrai ba pesinga ta mo instrument. Ata la mo lo moya na ko sepela trop. Pas un jour bino boya ko sepela ka de lo kwango. Tala botika ba famille awo. Le lo so bo sale lo ko se que famille be ko motiver. So li kambe ko Mozande atikakate. Exemple awo zo mona. Maradona des années à Kende, mais les Rayak a eu ndako. Faut Mozande ozali na zali père na zali. Mais le rôle a kei de beka soya. Mais talanta merenga salaka akeya tikibiso. Bino bokasaka na instrument. Pototombo la banga moyo oya tika komba banga moyo. Donc banga moyo ne tombera jamais. Et tant que ma prof Kizola bozala poto. Bino botombo la ba wera. Bon Mozande. Banga moyo ne tombera jamais. Qui London ne tombera jamais. En tout cas, botia maboko, bo s'abonner. Oh vient à bino Mozande boye ba kikala. Botia maboko makambeza bien et ça la bien et au ça les logos. C'est bon. Wimbote na bino nyonso kalate bozomona nga na pesi baboklo na nga nyonso mbote. Kalate bozomona ngai. Kalate vous me verrez. Mbote na bino bana nyonso ya mokili mobimba ipesi bozali boza na France, boza na Belgique, boza na Canada, boza na Londres, na Grande-Bretagne, boza partout boza bomoni tozalaki biso nyonso na esika oyo batiaki matanga papa Mbambi Maradona na Sule Manje. Bomoni bana Kisenzo bauti de partout, 17 quartiers. Bomoni ba autorité bayaki. Bomona ki bana ACK. Ah siko to lungona Sule Manje, to ya siko na siège ya ACK ya Afrique. Ya Kisenzo disons. Donc il y a pas le président Litan. Je crois bomona na simananga Sek Azawana vice-président Makengo Azana do ba tout baza awa. Donc en tout cas ACK toujours en avant. Nous devons bino bana poto pour s'abonner à la chaîne qui London News TV. Beaucoup de nous a bien. Donc nulle part ailleurs beaucoup de la obsèque oyo kana qui London. Pour moi na simananga wa Sek bonjour. Bonjour papa. Tonto ba non tozab. Awa tozali na siège ya ACK ya association centrale ya Kisenzo na océan bar océan et pas ya président Lutan. Le bien dans un bar, il y a président Litan, et puis siège il y a ACK, et Zali Golf Kizola, président Blanqui, je crois que vous avez mobilisé, donc c'est les locaux. Alors de deux, bon, quand ça m'a dit ok, depuis Togaki Sango, il y a liwa ya Baoba Nabiso, Papa Nabiso, le rôle on a plutôt biso père on a Kisenzo d'ailleurs Webi Bana Mabele, to Zalaki tango nyonso pourquoi nyonso nandako. Pe to contacter pe en ligne to zali ba contact to monaki. D'ailleurs na pesi awa na saluer mingi golf président Nabiso, na saluer Ig parce que Ig mtatingi biso ba image atteindre le programme, na monaki un ordinateur na bureau et pas na en ligne, pe na téléphone ya pas ndeko na Flori, nde to soki programme wana, to kenaki na famille, to talisi ba programme, na bango na biso to travailler ensemble. Bana ya seka
na famille to travaille ensemble nde programme wana to harmonisaki yango moni to sali ba oyo to sali wana en tout cas l'équipe malamu en tout cas boyoki ndenge seka lobi alors moi tika la repèse dans ces alités fona kita to comme la vice-président tipa patron voyou kuna donc je crois bon on a déjà golf qui solo mon patron voyou na musika donc fâché mais na kate sengo pour te le li papa mbambi na sengo nyonso vraiment réalisateur na ngaza wana donc to tambla na ye pour to la sabino ndenge ba image ya papa mbambi na bana ACK ezo salam alors ngana bino malé mbeti et pas ya vice-président et c'est ngoni ozana ngo lelo c'est ozana ngo parce que ndenge to sala ke programme to kunda papa mbambi nyonso salami bien le kisamo bien makamute de kidie to solo bien na famille yango siko to ye na ba membre to ba na to zo mo eloko ya les nazana isengo to ya idi wabito zeloka malili en tout cas ACK c'est ya kisenso komona azola la dans chaque lundi de 18h 21h donc na ba ko pas la kisenso na ba na ko to za ensemble to za yini puis on a mis des questions mais to pas ni la tikipana yo bani ko ba par rapport à bana batikali vous avez bana biso tozana bango esika tokodemba bango te ozana bango bana ndenge nini ekoki oyo bancadre bango bakende mopanzi te mais toi lese bango bazala na twa ndenge bato bakiba suwe na biso tozali wana secrétaire donc placez-moi mon mosusu kaka na cadre ba remerciement na pesi bango merci mais eza pe na ndeko mosusu bwaba mosusu papa ko honorable c'est papa Mukoko qu'on a tangi je pense Franck avec en collaboration na papa Mukoko na mwasi na yeye maman na biso maman mère et bango pe papa contribuer mingi na biso na ensemble travailler ensemble pour que événement au cérémonie oyo ele kamara c'est pourquoi tu sais na bango que en tout cas ba kwa ka biso te ba kanisa biso ah awa les senso awa tu sais malamu pas bien oh ils sont moins effort là encadrer la biso ba na biso comme ta contribuer ba mtu bazate ba boya katika na et l'équipe là donc on a apprécié félicitations et merci à beaucoup pour ça pour ça ndenge papa Franck asinga na bango ndenge ça parce que lakini aye tout bon tout en vous travailler merci beaucoup président gol là j'ai pas yuti ndenge makambo zo kinga na biso ni le verre organisa na dimina ba ça vous a remercier Donald Tumbu na Canada na Canada vraiment Donald félicitations ba biloko tu makambo nyonso ezakawa kozala contribuer continuer na esprit wana ya contribution na Canada kuna ezali vraiment kobosa na kati moto lomona au troisième participation na yo na liwa ya masambo participati na liwa ya Alain ko participati oyo soso ye ko participer et Donald Tumbu longo ya mingi moto na nzambe Donald Tumbu na Canada en tout cas bakoko ya mabele ya banga moyo babi pambolama po osala mingi nyonso tokomela biso na banga moyo ata info na yo oyosanga te koya ma bakonzi aseka bayambi yango kumuni na Londres mama Claudine na France papa Silva qui London toza toujours wana mpona ko sabino ndenge nini ACK etambolaka awa bonjour nazali conseiller ya ACK conseiller folklore omoni malabala ataka kopesa ngai parole yango nde esemeli toza na mama pesa mama pourquoi parce que monument baoba yakisenso akei nayati bino moko mvumbi baimage va toorganize matanga pratiquement 17 quartier ya kisenso ezalaki wana bapasi kuta kovanda ezali te bauti bauti bakomi mosusu ya kati ça veut dire que mbanga bazali monument toregrete akei avant ezalaki na posa na ye toyamba ye lisusu awa tangi lifama omoni fonde fondateur ndenge nalobaki kosu tozala ensemble
tous ensemble, dans Bino, dans Bissot de manière tout échoué. Et chaque état toujours, je vous aime beaucoup. Alors, je vous aime beaucoup, Yaïgé. Donc, conseiller Zagiwana, un peu cellule. Donc, il y a la monnaie, champagne, mais la ménacoule, mon champagne. Bonjour, bonjour. Baga. Je dois aller dans le canton champagne, mais Nathalie Boué, qui ça beaucoup. Yamado. Il est venu d'année. Vraiment, comme on a gagné, je m'appelle la question en tête. En fait, c'est quoi? J'ai vécu des gens et des gens j'ai vu avec eux. Je suis très très content. Ya baningo wakende poto. Gaibe na la poto kwa kala ke bonti. Bana bien na poto. Est-ce que bana waza na poto, baye babana na poto bana zajiwa. Très très content. Dengo bana kusala makati. Tula kita ke tozalaki na bino kuna na Sulemanie tokititi awa Golf Kizola azomona Blanqui azomona alors message no lancer ko na bana aseka. Ouais, merci mingi. Eloko ya liboso naza kosenga na Nzambe oyo akela likolo na se mapamboli makasi na banu ya aseka na banu ya banga mo nyonso to oyo baza na France na Londres na Belgique na Italie po soki bozwi eza na bango toyebi ke bakobosana epa bango bautaka te preuve ane ke bozali komona biso bampaka na bino botikaki awa tozali kosimba bendele ya aseka donc tokotombola bendele ya aseka yekende toujours likolo mpona bomoni liwa ya papa Mbambi tosali oyo bato basalaka wana koyeba ke Mbambi azalaki grand leader na kati ya banga moi et puis leader monene na kati ya ville ya Kisasa donc ebino bolemba te botika biso te mwana oyo ya biso oyo azali kokamata kotia liaison entre biso na bino boyeba eloko nini bokoki kosala ye mpona développement ya commune puisque ye moto aza kosala lokola aza kosala tomona développement ya Kisenso lokola parti ke soki aza na makoki bainstrument ya kitoko te ezali passe mais à travers ye Kisenso ekochange kozwa lire mosusu donc ye nde moto aza kosala ouverture ya commune na biso donc botika ye pembeni te ata bovandi na lisolo bokanisilaka ye ata na nsima ya masolo na bino. Merci mingi. Merci, je crois to comme na suka bolandi biso bana to bana obsèque to comme na suka en tout cas merci na mon boss papi photo na Londres maman Pélagie Kosi Mabidi papa Sylvain na France maman Claudine batu nyonso boza na Canada na Belgique boza na Turquie boza na Australie boza na Angola venanga 10 jours président Dago na pesi bino ba mbote boyeba ke émission oyo ya on ne sait jamais et ça on a pour soutenir bino partout boza to lobaki soki boza na événement bo bengi Londres na bande d'écran na biso bo mona numéro Londres za wana bo bengi po oza na événement na Kisensu toye to kitwana na ba caméra na biso to sali musala bo s'abonner na Ki London News TV bo s'abonner massivement bo tia ba crédit na bino bo s'abonner po bo ba news ya bien donc na baki na kati ya chaîne oyo masolo no so banga moyo ba difficulté banga moyo bokozonga na chaîne oyo ya Ki London. Je crois papa Ngongo tokozana à la prochaine émission comme ça kolobela Kisenso neni Kisenso et banda peneni Kisenso continue bo s'abonner vraiment ngana bino to suki awa à la prochaine fois bye bye.